Topesi Minombote, Bandeko Balandi, ya Congo Impact News à travers le monde. Totonzi nous vraiment botondi pour bozaka toujours wana merci pour la confiance et fidélité na bino bo manifester pour na biso toujours continuer toujours comme ça la musala ba imbo katoza na zana jeune fille encore awa elle va nous parler de sa vie et mais aussi de ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est une jeune fille mon habitante à Nabarumbu abete ya biso nzamba sali pona e. Bonjour Yaya. Bonjour. Bonne année. Sarah. Sœur Sarah, aux amoko ya mondimi ya ministère ya pasteur René. Oui, nazamoko bon. OK. Vous avez combien de temps en église? Ngai na médité parce que na uta voyage na kosa déjà 4 mois ou 3 mois. OK. Sœur Sarah, okoko esabiso eloko ni nzamba sali pona yo, mais aussi li solo ya Sœur Sarah utaki wapi pokoma na église au ministère o. Ngai Sœur Sarah nazalaki ate na utaki mboka musika ya Bwende tangu na yaki nazalaki na zemi consciemment penga mope na ibaiki na zana zemi tangu na ye nazalaki pe ate nazalaki na kan tangu na ye awa camarade na moko invité nga komone Rebsia Rebecca abandé déjà obondela awa na yaki kiti ya tongo na kompe kokota tongo musu na fandika boye pasteur René Ngai sœur nazomona ozotamba na esprit des morts namonaki encore quoi ba jeune ndimaki na ngate po ba prophétie toyebiki ba pesa na bango ndimaki te nasalaka lokwa nayoki na ngai eleka nango nayoki pe na kei na nganda skotango na komi na ndako ekosanga pe pasinga bi skonde na zabo na zemi esprit des morts pasteur on pas cause na raison fo na kende nano oui nazaki na zemi ba parents na nga famille mo ba ke na zana zemi na utaki na ngokuna na Bwende famille ba ke na zana zemi abitana landela pena ba prière ton na epane na bonde na tunye papa tsko to sande nini pona kolandela ba prière a expliquer nga il faut kokota mabondeli apesa nga ba prière ko bando abondela naye moko mususu ye pa yeba te ke na zana zemi nga nepsia papa mwana azoninga na ngali susta limambi nga na libomuno nazomona mwana te nazomona miom yozana koyoka mwana azoninga oui na bandaki koyoka moko mwana azoninga na akimaka na ye siko batana na ndaki koyoka lisusu te mais yo moko yebaki zemeza ya combien de mois? Oui na yeba zemeza 7 mois na yeba zemeza 7 mois nazalaki après nabota na 11e mois nasaki pe de akaki po déjà pe nasalaki let nanda de akosomba biloko donc mobali pa yebi ke oza na zemi pa yebi ke naza na zemi libota momba pe yebi bandaki oza na bota tangu na ye papa yebisinga esalinga siko pasi nga lobi siko na osana nde yebisaki oni ntango ye pasteur ayebisinga ke pourtant na expliquer papa mwana azopema nga lisusu na libumu te babitala na libumu no nazomona zemi te yekutaka mo yozalaka na zemi nga bi wi papa naza na zemi papa yebisinga te yoza na zemi te eza miom naomona miom na kati ya libumu no naomona mwana te mais yo moko ozomona barègle ni bande komona na lisusu te barègle na ngai bande omona na lisusu te eloko te 7 mois mpe koki nasalaki mpe déjà lete na tant papa lobi na bongisa nga passe na fandika nazali na kati église nazolandela ba prière tant nalandela ba prière tozobondela kaka ngai papa soki eza zemi te loka pe na yoka ka mona nga kimi amwa zongi loka mikolo na yo kote tobondela ka nzambe papa bisinga kaka totala nde tobondela nzambe nzambe moko ayebi ndeni akopere mais siko yo moko tango zoko miloba ke ozaki na zemi et tant que moi si pour moi si ça na zemi ka mabele zo vimba basine ke moi ça na zemi yo ozaki na basine wana nyonso nazalaki tant moko ezalaki mais tant moko ezali lisusu te tant moko ezalaki nango tant moko ezali lisusu te tant moko ezalaki boye makolo evimbi ngelongi nolamuka na déformé nakomi okobemba mai oyeba nga lisusu te ata na ndako andaki okama kudu na ndako akomaki obenga nga akufa lobi nakoma mpe na asthme malade ya asthme nayebaki mpe te kote uteni nakomi nende mpe na kote ya mabondeli kolandela na baprière baservice kande papa sala baprière na ye moko mosu na fandi nayoki mpasi na mokongo nasali bomu jour ngo bolembu fatigue makolo ezolenga
na bandi kolela pasi boye na okokata nete papa pasi eleki na okokata prier pour nanga nakie nazwi liputa natandi na kati ya eglize nalali ntango nalali nzoto esengaka te naoki libumu mpasi makasi nga bite nazwa nanu vase nakende na toilette nasala nanu besoin kokende nakendaki naki kosala besoin maladi wana papa alobaki ebimi na kati ya vase oui namonaki yango namonaki foi ebimi se epende na bamakila oui ebimi nga na nzoto na se na biso ebimi nga na kati ya vase ko tozalaki na sere moko eglise na kati kuna ya toilette ya abandaki kosuka mpona ndako ya toilette nagangi mare aleki yo tala eloko ebimi nga bisinga te sara nakoka te bwaka ngo kaka na kati ya toilette nga bi mare aleki esali nga somo eza foi me nakoka kotala yango te mare bisinga te bwaka misopela mai mipase aprobima ntango nabwaki yango na toilette na misopeli mai naye kobetela papa lisolo na basere azalaki kusama bisinga ifaki mpa obwaka tokanga yango bafoto nga bia deja nabwaki esali nga somo eloko ya bongo nani te namona yango jour yango nazalaki kaka nzoto faiblesse lokwa mutu baopere lokwa mutu aboti nayoka nzoto pepele ntango eloko wana ebimi nayokaki kimia makasi esalaki nga jour yango nazalaki fatigue me nayokaki kimia na nzoto mpo azalaki libumu evimbaki biake so moningo ebika mwa mwaso kala te azobota nayokaki kimia mokolo yango malgré bafaiblesse ezalaki douleur na libumu lokwa moto bauti opere mpasi abota me nalali journée wana eleki namela epekisi te papa pabondela ya mpo nanga nafandi nakokai meme mpa kolia journée wana nalalaka bongo lobi nango nalamuki naoki ntoto makasi naoki kimia libumu ekiti ezongi normal nzoto ezongi normal nakomi nanga mpe normal ti lelo nde nazali siko mobali na yo nayebi te mobali naza informé mobali oyo ayebaki ozalaki na zemi azalaki informé oui aza informé siko na ye moko alobi nini na ye moko alobi eza makambo ya nzambe tokumisaka nzambe parce que biso bato toyebaki eza zemi or ke ezalaki zemi te eza miome na ndako otambola entre la vie ou la mort soki nakendaki mokolo date yango yabote ekokaki na ngai nakufa me nzambe asali grâce alakisi mosali na ye oyo ebombamaki tokumisa kaka nzambe na oyo eleki mais mwasi soki aza na zemi akendaka kilo oyo banda kokende kilo normal oui nabanda kokende kilo nanda mpe kolandela banda kolobani na kilo banda lobakaki naza na zemi baoblige nga mpe nakota échographie oui nakotaki échographie te me banda lobakaki naza na zemi nasali bateste nyonso tu eloko ezangaka nasali nakota échographie banda lobakaki naza na zemi nga mpe nayebaka bongo ate pa biso ti lelo bakamwaka ke eza miome mais eza nyonso toni ezaka makambo ya nzambe mais ezalaki miome moko spirituel parce que basali opération te oui ezalaki miome moko eza spirituel basalinga opération te nzambe aperenga opération molimo asango opération sa cicatrice nayokaka ke baopéra bato epa nzambe mais ye mpe aperenga yango nakumisi monene na nzambe vraiment Sarah témoignage nous allait vraiment très profond et là on yokolo bana bana nzambe balandi biso mais aussi na ba o badutaka na nzambe badutaka na guérison et miracle te eloko nakoloba na bana nzambe oyo bazolanda biso nga mpe ser Sarah nazalaki na badoute nandima baprophétie te nandima na makambo wana te lokola nzambe aza kaka nzambe ye mutu akela biso mpe mutu abatelaka biso yango ntango balobai na nga nazalaki mpe na kondima eloko ya liboso ntango paster alobi na nga natiaki kondima nazalaki na nga bolembu na bapriere nabondela na nga te mais à travers ye abandaki kofortifie nga kopesa nga bapriere ngonga nyonso kote yanga Sarah bondela baser nazalaki na bango kote na ndabu nakutaki entourage na bango losambo ndo moni keloko esalaki ke yanga mpe Sarah namona loboko na ye na bomoi na ngai eloko na loba na baser oyo baza libanda bafrere oyo bazolanda biso nzambe aleki nyonso via lelo eza nzambe tomipesa na ye
parce que yende aza mosungi mpe mobate yende moto abatela biso oyo ekomelanga nga mpe nayeba te mais nzambe alakisa mosali. Vraiment, très chers internautes, vraiment vous avez suivi le témoignage de notre sœur. Vraiment, elle a parlé en long et en large et je crois que vous avez compris. Ce qui s'est fait dans l'émission, merci Mingi, na Benjamin, na Ebikeda Moutone. Vraiment, d'abord ça numéro on peut se camboter. Un grand merci à tout le monde, le fan de Mama Africa. Va faire en France, na en France, en Arabie Saoudite, Mingi. Vraiment, merci. Très prochainement. Mais pour un rappel, Ezali Bongo Moko, il y a un témoignage, il y a de Konabiso Sarah, Biki Bongo Nakati, il y a Lingomba, il y a pasteur René, un grand merci. Très prochainement. Bye.